que nous avons monté dans la famille Nanga. Avant, nous avons la famille où ils allaient, la famille artistique. Nous avons monté dans la désir Nangaï. Nous avons monté dans la musique na Polila, nous avons passé dans la carte, nous avons la bouille famille Nanga. Avant, nous avons la famille artistique. Tout avant, il y a le coup de la fête, c'est pas tout. Vous savez, les nenge bandeko bana ba chaîne na bango ba télévision nenge bandeko bazana ba chaîne na bango ba TikTok par rapport ya vie na ngai nenge ba tolbe la mo en tout cas na za vraiment contacter na bino na za vraiment contacter na bino et ma question na la bien DiCaprio aussi qui va congolais asili qui va congolais na sili qui va congolais et puis ba congolais ba mo comme ça voit il y a ce karaté na sili qui otoke nanu kami bandeko nyonso oyo baolanda biso bacomprendre bien DiCaprio oza na problème na kati ya foyer na yo oui ou non oza na problème na foyer na yo mais na kati ya couple na yo nini ezoleka eloko ya biso ezali pasi mpe mawa parce que congolais ayebaka moto mamata kotala na yo te donc bacongolais nyonso baba magicien bacongolais nyonso bakoyi atali yo kaka boye aleki na piko bandoloba olalaka na kitikwala olamukaka olielaka lipa ya kokauka abandi kopita yo mpe bia abandi odetaye mpe na bato ekotango ya bongo na quartier na bato place ofanda abandi odetaye na mona yo tayebi yo te donc lelo so na comprendre kanda na yo eza par rapport à ndenge bandeko na biso bacongolais na batiktok na bareseau nde bazointerpréter makambo na yo c'est ça oui kanga eza lolo wana parce que eza na bato baza kointerpréter mal nini oyo bazointerpréter mal faut to comprendre mpe DiCaprio eloko ya pase oyo bazointerpréter mal eza mpona couple nanga eza nini selo bango selo bango bandeko bana bachaine na bango oyo balingi batala selo bango e couple na ngai eza faux couple donc mpona bango eza faux couple parce que mama sifa mayemba abongi na nga te aza mokolo na ngai aza mama na ngai eske yo oza leki to yo oza yaya na ye ekona esi na lobango deja na émission na mokolo mama sifa ya 4 ans olobaka dernièrement émission de 6 ans lelo pardon nalobaka combien nalobaka 6 ans olobaka oza mokolo ya mwasi na yo ya 6 ans siko lelo olobi oza mokolo ya mwasi na yo ya 4 ans siko toyebi te nana oloba vérité te nani oloba vérité moni ezaka 4 ans pamba lelo ya misi oyebi eloko eza pasi na congolais mpona biso eza parce que na makambo eza ya vie ya moto bato nyonso yango mona eleki ça veut dire la vie congolaise sans ya moto na valeur ya moto eza te donc ça veut dire moto nyonso aza kalage donc moto nyonso aza leka bapeti donc moto nyonso il faut azala mpe kaka bongo toza na télévision ya DiCaprio bandeko baolanda biso na bao vraiment salut la famille bonjour bonsoir ça dépend ya air kaka oyo vraiment toyi kopesa bino émission oyo bandeko na ngai vraiment c'est avec douleur ka nini naloba na bino makambo oyo ezoleka sur les réseaux sociaux ça fait très mal trop même réseaux sociaux koma nango soki mpe nini tokobengango en tout cas nayebaka lisusu te so tokobenga réseaux sociaux nini parce que makambo ezoleka vraiment sur les réseaux sociaux era moko ezopesa na kanda bandeko na nga en tout cas vraiment boexcuse nga mpona apesi bino mbote te parce que likambo esalinga deja na opasi napesi bino mbote bisika wapi bozali en tout cas merci na bino nyonso oyo botiraka attention na bino epa na biso vraiment tolobaki soki ya koloba ezali mpona bacomédien na biso en tout cas tohésitaka te mpona koya soki likambo oyo tomoni vraiment esepelisi biso te mpona bacomédien na biso toyaka wana mpona koloba parce que baza bacomédien na biso et vraiment nous devons dire respect na bacomédien na biso vraiment ekosala bien la famille yango bomoni nga vraiment lelo na yeba ndeko na nga naye koloba par rapport ya DiCaprio bandeko na nga boyoki ye moko ndenge vraiment alobi c'est avec douleur na bapasi na ye na badifficulté na ye aza nango na nyonso oyo aza nango me boyoki ye
nini o alobi bandeko na nga eza kitoko te hein vraiment bandeko na nga tolaki vidéo to partager vidéo yo ozwi libaku ya kokota na chaîne pour la première fois en tout cas abonne-toi okozala jamais déçu na chaîne de sa famille Libota News TV vraiment toyaka kosala barecadrage toyaka bavérité nde ezala na kati ya chaîne na biso toza wana te mpona koya kolise bato tozalaka wana te mpona koya kofinga me toyaka koloba makambo oyo ezoleka malamu te na kati ya réseaux sociaux bandeko na nga nyonso ya famille Libota vraiment merci beaucoup mpona bino vraiment tokota merci pour tozoconsommer déjà film tosengi na bino tocontinue koconsommer film na biso vraiment babi de dog film moko kitoko kandi naloba na bino avant vraiment nakota na mozindo ya sujet na nga bandeko na nga parce que vraiment eza famille Libota nous sommes là pour soutenir bafilm ya Belgique Kanzila Patrona. J'espère que tout le monde film est déjà première partie ndenge ezokende film eleka kitoko makasi vraiment en tout cas merci beaucoup l'équipe nyonso balaki na kata film na tout moni guerre entre Mama Étoile na Belle-Vie tout moni qu'est-ce qui se passe yana leki bazowela nini le pango bandeko nanga tout moni papa Jia kuna na Vini tout moni ndenge ezoleka bandeko nanga j'espère que episode tozaki temps ya kolanda première partie yo non 8 ans ya kolanda bandeko nanga toza pe déjà deuxième partie en tout cas tozala wana vraiment bandeko nanga mpona koconsommer film na biso massivement kaka nde tolobaki opération 100K c'est possible de le faire toza vraiment capable biso famille Libota ya kopesa ba 100K wana et pas belle vie parce que aza moko wa biso o vraiment azopesa biso ba conseil ba leçon ebele à vie. Alors eloko pe tokosala kozong c'est les cas sincères na kotala ba film na ko partager ba film na ba WhatsApp partout pour film o eza kitoko to moni présence ya papa Tito to moni présence na bon vraiment na mboka to moni ndenge ezoleka bandeko nanga déjà ba suspense eza na kata film o dès le début en tout cas bandeko nanga to kende ko consommer film na te ko sala to bien belle vie aza moto azo sala musala na ye ezomona na miso batou o penda ko boya musala belle vie en tout cas faut zaka mutema mabe et puis ayebi ndenge ni ya ko classer mutu na mutu na lobala no casting na ayebaka nani ya ko kochesika boye nani ya ko kochate donc on sentit que mutu mobe atangele loko na ye donc eza facilité tozomona ba théâtre mutu tozomona bande bandriki fuka ozomona kaka du bruit du go ozo comprendre ti o comprendre qu'est-ce qui se passe au juste mais et pas belle vie au moins toujours comprendre toujours sentir vraiment que oui awa au sentir que maturité ça a moussa les ali travail ça en tout cas tout continuer toujours à consommer Belle Vie TV et cause à la bien ma casse la famille toujours vraiment la sujet na biso ya DiCaprio tozongi na katika ni essayer de tout le monde toucher o ezali ni na biso sujet na biso et puis miniature to moni pe maloba oyo abimisi moko. J'espère que tout le monde a mikolo tu es déjà que biso na fait que DiCaprio batela qui poison à part côté la DiCaprio poison moi siné azana mbasu bandiko na ngai baba ki le moi siné mbasu vraiment internet on a habité ce que ça nini mutu ana na difficulté à bongo ana na ba problème albino le susu boke ba sujet moko boya buzoba bokamati boke boche na YouTube et puis bozo sa be mission pour dire que ba kabwani na moi sinaye aussi longtemps ba mi balé baza souffrant moi ça zobela mobala zobela na minute okutu mobala ze sika mususu DiCaprio azana na matedi ala matedi pour se faire soigner parce que na Kinshasa awa bambo yo binu bebika poison mais na matedi no moins na boba koko bakisi bazo pesa ndi zo sunga mo mutemi kito zo mona ndenge azo ko résister sikoto kende pa ekuna ba misuba lobi moi sinende mutu achele poison to zonga koto ko misuba kabwani donc herbe vendre penza bino moko bo vandi na bino ko bité na créer loko moko botala pe ba biloko ko créer botala rapé mutu ni recréer biloko pe tani ni recréer mutu matière la famille c'est très important tani ni recréer DiCaprio matière dans le moment où tu as souffrant, tu as créé les matières, il y a des jarres, il y a vraiment. Dans le moment où tu as créé les matières, c'est pas à dire, moi peut-être vous allez appeler si c'était toi, vous allez appeler des difficile. Est-ce que vous savez que
eloko bo sala bino bato internet na tie biso nyonso na kati eloko tozo sala est-ce que tozo luka ko rendre bandeko na biso ba comédien en bonne santé baza na vie malamu vie na bango ekende ezala mulai to tozo luka to boma bango o eza ko boma ye parce que mutezo na malade azo raisonner makambo oli azwa ta soutien na bino ba congolais soutien na bino ba comédien soutien ya batu nyonso mais azo zonde réussite azo zonde mabe na place que batu ba consoler na place que batu ba kenda ko mona na place que batu ba lukata ba sa leta cotisation mais bino bo préféré na place wana boya ko loba mabe ya DiCaprio boya ko loba soki n'importe quoi yé moko consommer bi ba kabena mo sinti on ba kabona pe ni nyango abala mwasa munene abala mwasa mukolo abala mwasa mwana mti ya bino nini elo mo pende kam sanga ya bino nini to boite baza ba personnel public. Mais quand même, il faut tout à l'heure makambo ko yokoloba. To bozo mona mutaza souffrant. To bozo mona ke mutaza na ba difficulté moko be okuna minito bana na ye. Na minito ndako DiCaprio azo futela wana. Mutoko futa ndako azate po yaza na matadi atiki mwasi na bana. Bandeko nanga. Ko to bozo luka bo kotisa mutu na makambo mususu na kati. Est-ce que vraiment bo raisonner ton bo sala bongo. To zape gentil ko. Makambo sur la vie est tant au sala pa na ezalo kwa ngai soki zaki nga basali nga bo to bichana na place na biso so to comme le niveau ya ko tchaka makambo au sala mutu likambo michana na place na yo peut-être ozaka na ba réserve mais tellement to michaka na ba place na biso te ba réserve ezala raté yango mo to sala ka autre ko sala do ozana te tu t'en fous pour na baninga ya kitoko te bandeko nanga. Il y a vraiment qui t'a côté DiCaprio azana souffrant mais bozo ko balé makambo mususu ya kamba foyer ne boli ko kipe makambo ba foyer ba tunilo kam sanga ya ngwana réseaux sociaux artiste azamu tout moko bino bolobela o ezali musala na ye bo finga ina musala zali ko sala mais biso to comment okoti na ba vie privée ba to comment okoti na ba vie privée ba c'est ça ce qui est mal internet et ba tout musu bazo sala na ndinga bien réseaux sociaux et ya na ndinga malamu mais au stade sur 100% ya biso ba congolais to même on ndinga mabe parce que réseaux sociaux il y a plein de gens au va prendre ko lamba na réseaux sociaux il y a plein de gens au ba yebi makambo belé na au ba yeba kati na vie à travers réseaux sociaux ba tu ba découvrir makambo ebelé bana basi mse ifo mama la alaxa ye po lamba ba soin mususu ba soin intime ba bloque belé au ba tu ba prendre na bona réseaux sociaux na bato ba soya ko pesa ba information na ndinga bien. Il y a aussi des gens au ba apprendre. Alors biso siko na cadre na biso to be sa ka lika biso ba congolais biso siko to ele na manière mususu ozomona telo na manière mususu manière ya ko bebisa manière ya ko panza manière ya ko kota na ba vie privée ya bato pe ba vie privée on tozo kota au lieu za ba vie privée mo tozo lo ba vérité mais ba vérité te ba fausseté donc makamuka o eza mabe o eza malamu te za lokuta yango biso tozo ko lobela sur les réseaux sociaux quand même toza pe bato ko nyoso ka po ani mbongo ekota na YouTube na fin du mois ozwa mbongo polia yaya ba mbongo oyo sala musala ndinga bien zwa mbongo na ndinga be o sentir que mbongo na zwi eza mbongo malamu mais soki ozaka na mbongo na ndinga mabe na ndinga ya mabe bandeko eza passe eza penza passe alors to mitala bisikani tozo kene to mitala ni tozo sala to tika ko blesser baninga surtout na cas o bomoni ke muninga za na passe za na problème pourquoi ko blesser ti na niveau wana pourquoi pourquoi vraiment c'est pas normal. C'est pas normal. DiCaprio aza fâché à siliki. Parce que makambo yo ezalaka te. Bon faire souffrir de konabina mobile pourquoi? Pourquoi yo coach ba vie? Ah, c'est pas gentil bandi konanga, c'est pas gentil. Biso to baki tu bandera ko ya koloba. Ata lelote, ata lobi kuna un jour peut-être solution peut couper ça et que ça la bien pour la biso nyonso. Vraiment la famille merci beaucoup. En tout cas to consommer film chez Bellevue TV
tout liker vidéo, tout partager, ça la bien makasi. Et vraiment merci beaucoup à tout le monde. Oh balandaka biso balingaka pe biso bino pe bolingaka biso te biso to lingaka bino kaka. Voilà bande kolanga, à la prochaine vidéo. Bye bye.